Après 2 jours d'affrontement entre armée et RDC, na miliciens et Kadeko, na Bunia, Balobi, une trentaine de morts, dont 27 miliciens Kadeko, Baza Kokufa, porte-parole, ya FARDC na Ituri, Gilles Mbongo, a Zali Kopesa, bilan na édition ya lelo. Félix Tshisekedi, toujours na Tanzanie, et pas nini, a Kendaki Matanga, ya Magufuli, en image, mokolo lelo, bokozwa passage ya président, ya Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na matanga wana, penenge masolo, ezala ekolekana kuna. Moi de la femme, ma femme, ya UDPS Kibasa, bakendeki kotala veuve, et Frazi Kumba Kibasa Maliba, pona kozwa expérience ya lutte, pembeni ya moko oyo, afandisaka masolo, na grand leader, Frédéric Kibasa Maliba. Vous allez venir à Kolanda, KNB News, première chaîne de télévision. Vous allez comprendre cette nouvelle information en continu. Na lingala, na nous allons la République démocratique du Congo. Plaisir nanga et ça vous coûte un abino lelo. Président de la Commission Union africaine, Moussa Faki, a dit depuis le début de Kinshasa pour na koya kokutana na président en exercice ya Union africaine. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo masolo ekopé sa mandenge nini bolanda ba détail na reportage signé Beni Mambi. Président ya commission ya Union africaine Moussa Faki Mahamat akitaki bongo mokolo na lobi lundi 22 mars na Kinshasa na nzela ya aéroport international ya Njili. Azalaki accueilli epai ya ministre ya affaires étrangères ya RDC Marie Tumbandieza. Selon Moussa Faki Mahamat, voyage na ye na Kinshasa ezali na cadre ya consultation permanente na Félix Tshisekedi azali président ya exercice na Union africaine. Alobaki nazali président ya commission ya Union africaine pe président ya RDC azali président ya Union africaine. Yango wana ezali normal que na cadre ya consultation na ya kosolola na ye. A déclaré na micro ya service ya presse ya diplomatie congolaise. P rencontre na yena président ezali prévu mokolo na lelo mardi 23 mars. Kinshasa et l'équipe partout. Arrivé à président Félix Tshisekedi na Dodoma pour rendre hommage na homologue na tanzanien oyo akufaki elekana kindenge nini bolanda ba détail na reportage signé Nathan Siata. Mokolo ya lundi na tongo dépouille mortel ya président John Pombe Magufuli et salaki tour ya suka pona ba honneur na Dodoma ville oyo a transformaki na capitale politique pe administrative ya mboka na ye. Pe ezalaki na stade national ya Dodoma nde ezalaki organisé cérémonie ya hommage ya bandeko na ye ba africain. Akomaki kaka mokolo ya lundi wana na Dodoma président de la République démocratique du Congo pe président en exercice ya Union africaine a salaki entrée na ye na stade na présence ya ba Tanzanien ebele oyo bayaki kolela président na bango. Après ba prière oyo et salemaki na ba différents chefs religieux batu oyo bayaki ko assister bazalaki convié ya koyoka parcours exceptionnel ya 5e président ya République ya Tanzanie oyo epesamaki na ministre ya affaires étrangères na bango oyo pe azalaki na rôle ya chef ya cérémonie. Premier chef d'état oyo azwaki maloba ezalaki bongo président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alobaki na kombo ya Union africaine mobimba pe ya mboka na ye République démocratique du Congo. A évokaki image ya panafricaniste monene oyo. Kokufa na ye ezali perte monene non seulement pour na Tanzanie kasi pour na continent mobimba. Boyoka ye. Loin de n'affecter que le peuple tanzanien dans son exclusivité, la disparition du docteur Liwana ye est affecté kaka ba peuple tanzanien te mais Liwanaye est touché continent mobimba oyo et s'est retrouvé orphelin ya homme d'état oyo akufi likolo ya koluka amélioration ya vie ya peuple naye
pe likolo ya progrès na développement économique pe social ya Afrique. Souvenir ya monene oyo ekokufa te ya combattant visionnaire oyo ekomami na Tanzanie oyo ezali pays na ye pe lisusu ya panafricaniste moko engagé défenseur ya indépendance culturelle pe économique ya Afrique oyo azalaki na posa ya ko matérialiser vision oyo ezali ya ba père fondateur africain ya ko sangisa continent africain pe ya ko promouvoir développement économique pe social et pays ya ba africain pe pona ba africain. Un développement économique et social par les Africains et pour les Africains. Ba chef d'état africain nyonso oyo balandanaki bakumisaki ba qualité ya chef d'état oyo a transformaki pays na ye kaka na mandat na ye ya liboso. Kasi pona mbala ya liboso azwa maloba depuis azala nommé pona a remplacer président Magufuli, présidente Samia Suluhu a remercié ki ba chef d'état pe ba chef ya délégation na ndenge ba ye ko exprimer solidarité na bango na peuple tanzanien pe azwaki engagement ya ko continuer misala oyo président Magufuli atiki. Président ya Union africaine na ba président mususu ba s'inclinaki tour à tour liboso ya nzoto ya Mowei pe sekeli koyebaki bokundami na ye ezali prévu pona fin ya semaine oyo na sima ya ba hommage oyo ekopesama na ba ville mususu ya Tanzanie. Tika ete molimo na ye epema na kimia. Na Kinshasa, Cardinal Fridolin Ambongo akutanaki na président ya Sénat Modeste Bahati Lukwebo elekanaki ndenge nini bolanda ba détail reportage signé Beni Mambi. Cardinal Fridolin Ambongo a exprimé qu'il souhait naie et pas ya Bahati Lukwebo o azali président ya Sénat et salemaki bongo mokolo na lobby lundi 22 mars na archidiocèse ya Kinshasa alobaki tozali na posa que page moko ezala tourner na gestion ya choses publiques na kati ya mboka oyo pe toti elikia mingi et pas ya ba fidèles chrétiens catholiques pour na ba créer harmonie entre kondimana engagement politique pe lisusu entre kondimana engagement social que kondimana biso ezala kaka te oyo tolobaka na église mais kondima wana ekota tina ba activité na biso nyonso pe batu oyo bakomona bango kosala baloba te batu oyo bazali vraiment bandimi ya catholique yango nde tozondima pe tozosambela pona yango pe toko continuer ko accompagner bango elobaki bongo cardinal Fridolin Ambongo après échange na ye na Bahati Lukwebo président ya Sénat pe pona kosuki archevêque ya Kinshasa Fridolin Ambongo a félicité ki justice oyo ezalaki rendi et pas ya FDCA oyo ezongaki na ba droit na bango après dédoublement ya ba regroupement politique et pas ya FCC Kinshasa eleki partout. Ndenge tolobaki na ba titre armée congolaise après 2 jours ya affrontement na bato ya Codeco et indaki mabe bana mboka ba beti masasi 27 bato ya Codeco ba kwei bolanda bilan ndenge salemaki na reportage oyo signé Nathan Siata. Ba forces armées ya République démocratique du Congo FARDC ba livré mokolo ya mardi 27 mars 2021 bilan il y a 2 jours il y a babitumba oyo et bande ko bundama entre bango na ba miliciens ya Codeco na Iga barrière oyo ezali na centre oyo ezali situé na 25 km na Bunia na Ituri. Au total 33 morts de ezali enregistrés parmi bango militaires moko pe 5 civils na 27 miliciens ndenge bazali ko affirmer na armée. Après imposition ya kimia pe restauration ya autorité de l'État na ba forces armées ya République démocratique du Congo sous le commandement ya amiral Ejide Ngoyi bilan ya ba opération oyo esali 27 éléments ya Codeco bazali neutralisé parmi bango ezali na moko oyo azali grand commandant ya ba groupe armé oyo ezali dénommé FDPC pe kombo na ye Malo
8 armes ya ba marque AK-47 ezalaki récupéré pe na kati ya bitumba oyo 5 civils bakufaki pe militaire moko ya ba FARDC bakoyaki na champ ya bitumba pe ba blessé bazali ebele ndenge porte-parole ya ba forces armées ya République du Congo na Ituri lieutenant Jules Ngongo azalaki koloba. Armée a affirmé que a délogé ba miliciens. Il y a 2 positions stratégiques où bazalaki ko occuper à l'occurrence na bangomba ya 10 pe boza. Tozali ko senga la population ya Ituri asa la conscience na situation sécuritaire oyo pe asa la confiance na armée na ye pona ko poursuivre ba miliciens oyo ya Kodeko ndenge porte-parole militaire à Lansaki. Affrontement oyo ebandaki week-end eleki pe ekozaki arrêt ya trafic na route nationale numéro 27. Ba mouvement ya ba déplacement massif ya population pe ezalaki signalé pendant période ya ba affrontement oyo. Na yango armée azali ko senga toujours na population a collaborer pe tango nyonso a denosaka ba mouvement suspect pembeni na ye po ete armée asala musala na ye na kimia. Kinshasa et l'équipe partout. Cadre ya mois de la femme pe le 4 avril oyo ezali koya bako commémorer 18 ans depuis Frédéric Kibasa Mali ba kufa ba maman ya UDPS Kibasa bakendaki kotala veuve Euphrasie Kumba Kibasa et les kanaki ndenge nini bolanda ba détail na reportage oyo. Kibasa Maliba, le même que vous avez connu dans le temps, le même aujourd'hui et le même demain. UDPS et Salama, ba fondateur na yango, kobanda ba 13 parlementaires, ti na batu nyonso oyo ba luta pe ba souffra pona ko fandisa masolo mama oyo Euphrasie Kumba Kibasa Maliba, épouse ya feu Frédéric Kibasa Maliba, pe moko ya ba compagnon de lutte na combat ya UDPS pona instauration de justice démocratie surtout état de droit ti mokolo lelo comme na progrès social. Le 4 avril oyo UDPS Kibasa commémoré 18 ans depuis Frédéric Kibasa Maliba kufa. Ba mama ya UDPS Kibasa bakendaki weekend oyo epai na ye kotala veuve ya Frédéric Kibasa Maliba pour apesa bango expérience pe makasi surtout a expliquer bango ndenge avivaka batango ya ba arrestation ba relégation même ba assassinat na kati ya famille na ye sous dictature ya Mobutu na bakabila mibale oyo baleki petit mokolo lelo ndenge UDPS ezui pouvoir basi ya UDPS Kibasa bakendaki baboko pamba te makemba ntaba na liputa très symbolique pour na ko remercier mama oyo Euphrasie Kumba Kibasa Maliba oyo a luta pembeni ya ba grand leader ya UDPS. Merci bango, merci beaucoup, merci. Zambé azala bango, bakende de l'avant, bazonga kamate. Secrétaire national en charge ya ba femme ya UDPS Kibasa Bamalina Mongengo azangaki maloba te. Merci mingi toye kotala mama na biso po to partager na ye moi oza moi de la femme to ye kibosana na ye po to expérience na ye oyo bapasaki yango tant miso pembeni ya papa tine papa atikaki ye tozwa bénédiction na ye po toyeba kosala mosala na biso totambola liboso mpona koakompagne chef de l'état na kati ya bokonzi na ye yango wana tozwi mpe expérience mama apesi biso alobi ke po toyika pi po totema na kati ya mibali soki koloba verité ezali tolobi me tobanga bango te mpo toza ndenge balobaka soki okomi na mboka ya bato balukaka nanu bambiaka oyo bamama ya UDPS Kibasa basali mokolo ya lelo esika bapere fondateur bazali baningani mpe basepeli mpo ende ezalaka koyeba kotia moto nyonso na place na ye mpe surtout kohonore baoyo balakisa nzela boye malamu. La politique, oui, c'est très bien. Mais il faut savoir ce que vous voulez dire, ce que vous voulez faire. Pas aller de gauche à droite. Si vous commencez à aller de gauche à droite, vous n'arriverez nulle part. C'était ça notre secret. C'est pour cela qu'on a combattu Mobutu jusqu'à ce qu'il a fou lui-même. Beldexco ndenge a servaka toujours ba congolais a pesi bino lisusu Gillette Nelson Platinum, c'est-à-dire minu ya Gillette wana
au Mekio Katani Moussapi, ba détail dans reportage. Ya Nathan Siata. Beltesco Musungi ya mboka aye lisusu kaka ndenge amesana kosunga cette fois-ci aye avec Nelson Platinum Triple X, lampe de rasoir oyo atie na disposition ya ba Congolais pour na misala ya ndenge na ndenge eza na minu ya kosakana teta kaka bazali ko benga yango Triple X, c'est-à-dire avec lampe de rasoir oyo okoki kokata suki mutu mobimba osilisila bakwa pe o arranger mutu mandefu sans problème. Lampe de rasoir oyo Nelson Platinum Triple X ezali kitoko bondi milanga kasi sango ya kitoko makasi oyo pesi sai na mitema ezali ke ba coiffeur nyonso boyoka bien osombi kaka 10 farde ya lampe de rasoir oyo Nelson Platinum Triple X oza na droit ya ndaku oyo lokola salon de coiffure moderne bakoya kotikela yo bango moko na ndaku, c'est-à-dire benga kaka na numéro oyo 081 85 00501 okozwa superviseur ya Beltesco oyo akozwa contact na yo pe akoya kotikela yo ndako oyo lokola salon epai na yo na ndako okofuta ata eloko te esili wana te yoka lisusu soki ozali pe na besoin bapesa yo mesa oyo ozali komona pe miroir pona okataka suki na yo kitoko na elengi nyonso tunanga nini somba kaka 5 farde ya lampe de rasoir oyo Nelson ya Beltesco Platinum Triple X oza mobimba bakoya kotikala yo mesa oyo na ndako pe miroir oyo yo na basalo ya minene oyo tomonaka na baville différence ekozala lisusu te. Beltesco alobi peke bacoiffeur nyonso à chaque fois bakobanda koutiliser lampe de rasoir oyo Nelson Platinum Triple X bakobanda koenregistre bango pe na fin du mois bakozwa mwa eloko na cadre ya récompense po bazali bacoiffeur ya Beltesco Kinshasa eleki partout. KNB News ndenge tolobi chaîne na bino ya liboso na République démocratique du Congo oyo epesaka ba information en continu kasi na lingala awa topesaka bino ba information boye ba nyonso oyo ezali koleka na mokili kasi ba émission ya KNB News oyo ezali koleka déjà na chaîne YouTube KNB News esika na sengi bino bo s'abonner ebele eza kotalama na ndenge ya kosakana te bolanda bitambola tambola esika Joseph Mokobe alobeli actualité bofungula matoi bien na sepeli na shole abeso le donation a salué idée ya ndeko na biso mboso azosala institution wapi ensemble wapi a rempli ba formalité boko kende na biso na ba élection bazosala na 2023 soki ndeko shole akolobaki ta eza plainte ou bien ta toza ta eza muke tukotosa parce que akosima institution ya seni abe malumalo azaki nani Valentin Malumalo ndeko na biso oyo ngoye mulundo bakangaki na bilobaloba na ye o papa Tshisekedi alobaka koganga na munoko ya mboka bakongole tobosanaka makambo noki ntango ngoye mulundo asali gafe na baélection awa ya 2011 papa Etienne Tshisekedi abimaki na 100% même chez moi à l'Équateur je suis le témoin oculaire bavota papa Etienne Tshisekedi massivement na Équateur na mona yango boye je suis de l'Équateur naza mongala moto alongolanga mongo aza te mais tango alobaka ke ngoye mulunda kolela na munoko ya mboka alela wake bakatange basunga ya alela na munoko ya nini ya bakatange te tozala ba réaliste tozala ba honnête nalinga peuple congolais to comprendre loko moko to arriver na certain niveau ya maturité tozala na maturité te na bapaya tozala komiteka na makambo zangi tina neti ndeko aza na kore wana biloba loba alobi wana eza na importance te nga na sengi na ministre ya fait étrangère ba convoquer Corée du Sud ndeko wana yeba na ba adresse alobi na réseaux sociaux ndeko nyombi ki ba assassiner chef de l'état est-ce que na ba Rwanda ba koloba ba assassiner Kagame est-ce que na Brazzaville naza na kanda ta ona ka kilika mwana la ninga moko alive et ndeko mo congolais atelemi lokola ngai tozo senga bino bato bosi ba institution wana bolandela makambo ya chef de l'état ezate chef de l'état ndako lala la muki apesi bino ba instruction biso ba congolais pe to telemi pourquoi boso lo ba tolingi président Félix parce que qui meza na mboka asa na diplomatie likolo
tosungana kongo ekende liboso. Est-ce que les amis madame Gotonga lupango wa famille topé qui construit chez autrui, construit pour autrui parce que ya ba boyinda mabe tango ko makambo ya kokabula na famille eza malamu to mabe biso tomi tuni question na préoccupation na ba élément de réponse na reportage signé Beni Mambi Hervé Zaka. Lelo na mboka na biso pona ko garder harmonie familiale ba couple belé bazalaka na dialogue. Mwasi avant asala likambo moko songolo to pakala il faut atuna avis ya mobali na ye. Mobali pe na ngambo na ye akotuna mwasi na ye. Pe bongo nde couple na bango etambolaka. Na yango mutuna etuna miboye. Est-ce que ezali obligatoire que mobali asenga mwasi na ye permission avant ayamba bandeko na ye na ndako? Jamais na kosenga mwasi permission te. Mupaiso azolinga ya otalanga aoya na kosenga permission na senga permission ya mwasi. Pourquoi? Mwasi ngane responsable ndako bien mwasi aza responsable. Ngane responsable mwasi. Na kosenga permission pas mwasi te. Jamais nga kosenga mwasi permission te. Mwasi azande sous ordre na ngai. Bango nyonso nde bato bakosenga po ngane moto na pandisi ngana kosenga ndeni. Bandeko wana nde bato bakosenga permission pa na ngai nde na koyamba bango na pandisi bango. Bon, selon ngai conseil ezaka mobali atikali mobali soki okomi kosenga permission epa na mwasi owana oza mobali te oza mobali moko tina te mobali mwasi nde akosenga permission epai na yo atako oza mobali conseil epa na bandeko ya mibali kolingaka te yo ozala sous ordre ya mwasi yo nde zala liboso ya mwasi aza sous ordre na. Bon, obligatoire c'est trop dire, mais na kobenga mwasi na ngai ya na mpanzi na webisa yeke mama visite moko boye ezali soit mpaya mo bazoya wana entre nga na ye parce que nazalaka na ye eza ndako na biso mbala il faut nasala esine si comme paye akoyamba visiteur moko te na ndako sans ke asalanga sine ndako etambolaka bien ntango bino mbale bototambola na même esprit même cohésion même mpaya ntango azoya ayebi ke seke ndenge na ye boye na ndako ya x c'est que Y a déjà alerté. Et non, on peut comme un endroit à ce truc que X a évité, donc Y a camouflé qu'il n'a pas bloqué, on a écrit à des ordres ming na foyer. Donc on a repéré ça concerne un bateau, basalarango parce que ils a bien été. Ceux qui osent mon père, informez-moi si naïo. Ceux qui moi si osent mon père, informez-moi ben naïo. Il faut se rappeler, je pense qu'on a eu bah, mon qui est comme un bébé. Pour que nous ayons côté des troubles dans la famille là. To yambaika boye papa. Hein? Pour to yeba muto azo il faut que nganga permission. Pour la nganga on se plater. Pour ba yemba mon presque bon. Il faut à présenter. Aye bisanga déjà c'est nga permission que maman mutazo ya mutu boye. Ça va aya. Mais so ka yeka mba mon sans que nga yeba nga on se plater comme si mo ba la pesi nga valeur. Hein? Faut assez nganga nzela. Pour la ngai ni balo ba ya kamba mona ba pa ya maman presque eza mabe. Il faut que la permission pas à maman. Maman tala batu bazoya na ndako. Soka za d'accord. Ba ye soka za d'accord te. Ndeka bino mi balé bo mona ndebo mema bolingo na bino nde mema maka. Mais pour la ngai mobali fasse nganga na nzela. Bon, c'est obligatoire mais il faut que former moi sina yo. Soki ngaza par exemple ngai naza marié. Quand on a déjà déjà mo pa na kata ndako na nga automatiquement il faut former moi sina ngai. Donc ça m'a bête pour former moi sina ça m'a bête. Bon, ma conséquence c'est ali na sens nini omoni koya mandeko mosusu aya mais aye kotia trouble na kata ya foyer na yo c'est pour ça faut prévenir faut informer moi sina yo tala moto ayebo etamu ça ko fona pour une semaine mais un mois wablo mois ne wana mais ça ko former te et quand moto na kotia des autres kata ndako na yo omoni te yo mne kozala au foot il faut casser parce que moi ça roise makambo eliki oyo nga na ibaki yango te moni yo moto ekina mopaya na yo ta makambo ko sala na kata lopango na kata ndako moni uzabiente mais ce que format qui est je vois que ça va bien bon na ko pesa conseil za boye moni ndako tango yo papa oza na kata ndako yo za chef ndako mais maman pas ali si un problème ezali il faut que former madame pour madame pas eba aiba makambo nezo le kata ndako so former madame te au cas de problème je crois que yo mo ko suba conséquence na donc il faut que former. Et ça nango normal pour na couple oyo etambolaka na bolingo pe pour na considération ya mwasi na ye mobali asengeli kosenga mwasi na ye permission avant ayamba ndeko na ye na ndako pour na ko éviter ba matata to ba problème na kati ya couple na bango.
Mais toutefois, en cas d'urgence, mobali akoki na ye pe koyamba ndeko na ye na ndaku ebongo akopesa mwasi na ye explication sima pona ko garder kaka harmonie na bango. Kinshasa, eleki partout. Mutu oyo asala générique pe yemba nzembo ya magazine Kinshasa na biso kombo na ye frère exaucé Kuyangisa ayi ko visiter biso bolanda ndengele kanaki na reportage au signé Hervé Zakar. Je suis chantre de l'Éternel. Je n'ai évolué na église na Maï. J'ai commencé à chanter il y a longtemps en fait. Depuis école, disons, dans l'école nationale humanité, j'ai commencé à chanter là. Et puis j'ai évolué. Je suis maintenant encadré aujourd'hui par le pasteur Henri Papa et plein d'autres artistes. Voilà. Ok. Nazogi Likanisi Yaosala, disons, spot, il y a magazine KNB. À une certaine époque, j'écoutais beaucoup KNB. Alors lorsque j'ai commencé à écouter KNB, je me suis dit, mais je peux aussi faire quelque chose, non? En tant qu'artiste, je me suis dit, bon, je vais essayer en fait de faire quelque chose. J'ai appelé un ami à moi, ingénieur, on a fait quelque chose ensemble. Et puis, je me suis décidé de venir à KNB pour Natikamo. Et Natikamo pour Nakenanga. Et un jour comme ça, je regardais la télé, dans la KNB Batiango. Je me suis dit, enfin, j'ai fait quelque chose de bon dans la vie. L'album, oui, ça fait partie aussi de nos projets. Il y a à venir, mais pour l'instant, tous on a des singles sur internet, sur YouTube. Il y a des singles au Sala déjà. Et puis nous sommes en train d'accompagner certains frères ou certaines structures au pays à Goyemba. Voilà, on est encore na stage où on a accompagné les autres, il y a servir une zone de l'église. Allez, mais l'album, je sais que ça viendra d'un moment à l'autre, mais c'est pas encore aujourd'hui en fait. Pour me contacter, il faut d'abord me contacter par il y a Facebook. À Facebook, il y a Exaucé Kuyangisa. Et puis, je peux aussi donner mon numéro de contact. C'est 082 49 48 326. 082 49 48 326. Donc voilà. En tout cas, je suis très content d'être ici à KNB. Je suis très content de voir les gens que j'ai lisé seulement dans Combo. Et je suis très content. Je ne pensais même pas que je pourrais être là aujourd'hui, être interviewé. En tout cas, merci beaucoup KNB. Et puis, je vous encourage à faire ce que vous faites. En tout cas, vous faites un très bon boulot ici à Kinshasa, ici au Congo. Personne ne peut contester ce que vous faites. En tout cas, merci infiniment. Vous avez bien Rolanda KNB News à Mokolalelo, vous malamu ki télévision sans KNB zakana Nintendo, topé internet sans KNB Bokoloka Kaka, Masapo ya Georges Mbanda, c'est-à-dire Lissapo Onge. Bon continuez Kolanda Bisso, na ba chaîne partenaire na Baraka Tolekaka, na 20h30 puis na 10h juste, na Show TV Toleka 18h30 puis 11h45, na Apic TV Tolekaka 19h35 puis 14h juste. Na Magic TV, Tolekaka Bongo, 19h35 p minuit juste. Na Access TV, Tolekaka Bongo, 20h30 p 8h juste. Na Wemsa TV, Tolekaka 22h20 p 13h30. Na KNB News, na chaîne YouTube na biso, tozali kuna en permanence. Nazaki na esengo ya kozana bino Mokolalelo en face na nga caméra ou filmer nga. Ezaki bongo na Hervé Zaka. Na muponzi koto yo ezalaki Alpha Molenda pe na Régie kuna ezalaki bongo Timothée Kaembe na assistance na Zubongo assistance Mokolalelo ya Beni Mambi. Merci na Nathan Siata na post production pe surtout supervision ya édition ya Mokolalelo na ki na plaisir
ya ko présenter bino botika la fidèle na KNB News pambate soki information eleki nanu awate yebaka ke na Kinshasa ba yebi yango te pe nanu eleki kitoko te to mona lobby réalité ya bana kino